État que les hommes de Dieu sur la terre, ils apprennent à nourrir les brebis en Zambie. Donc c'est-à-dire qu'on doit soigner parce que nous sommes les bergers. La propriété, il y a des bergers, il y a des brebis, il y a des Dieu. Puis il y a des bergers. Donc c'est-à-dire qu'il faut nourrir les brebis. Si yo mosala en Zambie, au tiki mission, il y a nourrir les brebis. Au commis un scandale dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire pour dire que aux hommes mosala en Zambie, so kazaki mosala en Zambie, il faut aller dans les médias pour côté l'évangile. Pour sauver les âmes. Mais contrairement à ce grand frère Denis Les, à combien de kobungi ça sur ba brebis perdu. Oh Jésus-Christ aya qui pour nous perdre té, aya qui pour nous sauver, aya qui koloka ba brebis o bazaki perdu. Mais yé a combien kobungi ça sur ba paté en Zambie. Donc pour dire que azam osali en Zambie té atikala pe kozalate. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit ceci, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au moment où tu vas Paul a bandaki mabé était que exécuteur des églises. Sautant dans Actes des Apôtres chapitre 9. Paul a joué lettre pour détruire l'église de Damas. Et ça qui mission est que exécuteur. Nanzela ya Damas a contaminé le Seigneur de gloire. Zamba lobelier. Et Paul a longwa na kombo ya Saul a commis Paul. Donc c'est-à-dire a longwa na mabe état que exécuteur a commis apôtre des païens que nous sommes. Ce qu'on lobaye grand frère Denis au temps yo lobi dit que atoni ça bastade. Asa koton ça bastade ça problème t'es n'a passé. Batala musa nzambe n'a passé kate. Hébreu 13:8 lobini. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, n'allez passer autant ça qui bastade et bon à présent. Scandale, il y a pas bêtise dans les médias. Donc c'est-à-dire pour dire quoi? À la kisi identité ne obatu bayeba kayete. Repentir te pe aluki délivrance ya vie na été parce que nzamba a besoin âme na yo grand frère. Jésus-Christ a koufa pour na yo. Donc répare-toi. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka poto pour la vie à moto ezala sauvé eza pambate nazala mbongo te oya kosomba vie mbongo koto ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabeye ngabezana mbongo te oya kosomba vie mbongo koto ya kosalela provision kotiana ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabeye nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo kufaki mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yo saleli. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence, bienvenue, shalom, enfants de Dieu. Vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cela s'est fait gratuitement. Avant tout, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur. Mesdames et messieurs, à travers cette opération, soyons sensibles aux cris des détresses. Vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, le veuve, pensez à cette structure qui va vous apporter et bien sûr un point par rapport à tout ce que vous aurez à faire en faveur de tous ces orphelins, ces démunis. Suivons et nous allons nous retrouver tout juste après. Ngai kombo na ngai Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3. Na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na vanda kofanda na maleki na ngai. Nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki. Ke ngai nde na boma yaya na bango akufa.
ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi ye ke ngai nde naza ndoki nga nde nabomaya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana ye na papa Glodi mwana na ye tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka sikoyo mwana pa Glodi alobi papa solola nano na bana o mibale ayebi nga nalala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelina moko boye mema bango mibale kuna nde abengi ye biso atuni biso bolala na balabala wi tondimi toza na orphelina na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis ki bobebe mama biso kota mabala pamba nasengi merci nabandaki koleka ana kamana nga komona Axel ale ngalobi tia akobolobi to bozo biso kasi tokende petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama biso kota mabala deuxième basunga ngai nazonga classe nayokola mpe kokoma nde nayebi kotanga te nayokola kokoma nabandaki nayokola kokoma mpe nakoma mpe un jour vie nakoma mutu mpe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Infiniment merci à vous. Voici une nouvelle opportunité, mesdames et messieurs. Toronto City vous ouvre toutes ses portes et d'ailleurs, et une bonne nouvelle, c'est qui est déjà la baisse de prix. Déjà pour la binôme, le parcelle terrain est de $3 800 et Kitty est comme à $3 500. Déjà comme avance $1 500 et vous avez les documents et les 1500 autres qui restent, vous allez les payer 500 et 3 fois vous êtes bien sûr propriétaire. Bon, tika et au Kabwana Bayer, na maman Bayers, enfin que Ozala tranquillement. Déjà opportunité, ils allaient la porte Nabino et surtout les prix est très abordable. Suivons ceux qui sont sur terrain. E ya sika na Kinshasa boye tika la kozala te makelele tata lopango esili Toronto City a Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et tu as une concession Toronto City. Et après avoir commencé à étudier surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandée à et si vous avez une borne à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, donc c'est un peu ça.
Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est situation de moulay. La situation de est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec 4 000 $, okomi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien, puisque c'est vrai, tout ça déjà on a et puis tout ça à disposition Nabino. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un prophète, c'est un prophète de ministère, prophète Gelor Kassai qui n'est plus à présenter d'ailleurs, Azali Moko Yaba Oyo, défilé sur Nouvelle Tendance Télévision. Il nous revient encore aujourd'hui, c'est vrai, après quelques jours, bien sûr, de pause, parce que de temps à autre, il faut pas se ressourcer, il faut prier et enfin, quand ils ont à dire, ils peuvent venir. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa, merci beaucoup. J'espère que tout va très bien. Oui, Dieu fait grâce, malgré ma menace, mais on est là. Il faut tenir le coup. Je crois que derrière la menace, ça, je n'en parle même pas parce que Mikolo, toujours vivre des chauds, chaleur. Mais on ne baissera pas les bras parce que nous avons comme objectif qu'on sauve Nzambe. Alors, prophète, je crois que semaine où tu es là, moto tu copé là. Na makambo tout ndenge zo leka na lekala na ba internet elo nini o etike to monike en tout cas loko déranger nga. Oui, merci beaucoup papa le pona mutuna ndeka olobi mama menace wana biso to banga ngote ndenge to lobaka toujours ngapi na lobango tant que je serai toujours en vie na otikaka ko dénoncer te. Ba tout so benga ngo bio alende la pesa ka mbongo po kende ko lobaka makamba batu na seki ko na bi papa lende la pesa mbongo na loba bata makamba batu ndenge ni eza bongo te mais biso tozana ti ba sentinelle c'est le Ézéchiel chapitre 3. Donc nzamba ti biso lokola ba sentinelle a tout monde mabe il faut to dénoncer. Merci pour notre au tuninga wana. Vraiment ezali mingi problème ya bon na epi na obengi na kombo nini. Na luka kombo na obengi grand frère papa pour na longole na ka basala ya Nzambe. Bon, il y a grand frère. Par respect grand frère. Il y a grand frère Denis Lessi. Donc il y a grand frère na biso Denis Lessi, c'est des problèmes na inde et salinga vraiment malamu mingi te. Yango moni na ye to meka ko lobela ngo parce que ezo sala ba scandale vraiment mingi. Comme il faut déborder vraiment, à des fois je me demande est-ce que Makambo est ça Makambo solo tout le monde tout y a le kuta. Donc ils ont des problèmes na indépendance. On va y revenir parce que déjà je crois que tant il y a la vérité Koki. D'ailleurs je vais vous apporter Makambo ce qui concerne ex-chauffeur, ancien chauffeur il y a Denis Lessi. Non mais la bino Makambo déjà nazana Makambo tout ça là qui peut Makambo tout enregistré peut Makambo tout na etikal kaka na bimise la bino. Alors nini est choqué yo nakati parce que la vie nae. Bon. Et puis balobi botika vie privée nae. Te bon vie privée ya mutu eza eloko mususu. Oyo koti na makambu ya Nzambe eza vie privée ya mutu te. Parce que oyo azo sala na vie privée na été. Azo sala ngo au nom de Dieu. Na kombo nani etake musali ya Nzambe. Selon yena bato ba hollandais parce que azana musali ya Nzambe te. Il n'a jamais été un serviteur de Dieu. Grand frère Denis Lessi. Ngai Hollanda ba stade té, Hollanda ba croisade na été parce que yo le but qu'il n'a jamais été serviteur de Dieu pour Aozalasko nan. Ce qui est mal et pas ya bato eza biloko papa le. Au sunga biso na mukanda na Jean chapitre 21 verset 17 avant na kota na muzindo ya makambo wana. Jean chapitre 21 verset 17. Bandaka na 15 à 17. Tout le monde mission oyo Jésus a tiqué la biso état qui basali na sur la terre. Ce que total par rapport à des chrétiens et total est-ce que grand frère wana Denis Lessi azo ko sala mission wana ou azali banda ya mission. Jean chapitre 21 verset oui, 15 à 17. 15 à 17. Oui. 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur,
tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Oui. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, oui, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis. Okay. Merci beaucoup, Papa Alain. Nanina, parce que mission oyo Jésus a tikeli biso sur la terre et que basali parce que toujours ko accompagner ka mission oyo Jésus a tikaki ne toujours continuer nango. Koloba ke grand frère Deniles azana mosala nzambe te atikala pe kozala mosali nzambe te. Jésus azo yebisa Pierre. Ayebisi Pierre olingaka ngai. Pierre alobi oyebi ke nalingaka yo. Jésus alobi liesa bampate nanga. Atuni question na 3 fois. Et troisième fois, Pierre est salié mawa. Pourquoi Jésus a dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, paye mes brebis. C'est-à-dire, notre responsabilité, notre mission est que les hommes de Dieu sur la terre, ils apprennent à nourrir les brebis en Zambie. Donc, c'est-à-dire qu'on doit soigner parce que nous sommes les bergers. La propriété, il y a des bergers, il y a des brebis, il y a des azaliki. Il y a des bergers. Donc, c'est-à-dire qu'il faut nourrir les brebis. Si yo mosala nzambe otiki mission ya ko nourrir ba brebis okomi muto ba scandale na réseaux sociaux, c'est-à-dire pour dire que oza mosala nzambe te soka zaki mosala nzambe il faut aller kaka na média pour na côté ya l'évangile pour sauver les âmes. Mais contrairement à ye grand frère Deniles a komi nde ko bungisa susu ba brebis perdues. Oh Jésus-Christ ayaki pour na ko perdre te ayaki pour na ko sauver ayaki ko ba brebis o bazaki perdu. Mais yé a commis ko bungi se susu ba pate ya nzambe. Donc pour dire que azam osali ya nzambe te atikala pe ko zalate. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit ceci, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au moment où tu vas Paul abandaki mabe était que exécuteur des églises. Sautant dans Actes des Apôtres chapitre 9. Paul a zoa lettre pour akene ko détruire l'église ya Damas. Et ça qui mission était que exécuteur. Nanzela ya Damas akutani na le Seigneur de gloire Zamba lobelier et Paul alongwa na kombo ya Saul akomi Paul. Donc c'est-à-dire alongwa na mabe état que exécuteur akomi apôtre des païens que nous sommes. On va donc abandaki mabe asukisi malam. Ce qu'on lobaye grand frère Deniles otanyo lobi que atondi sa bastade asa koton sa bastade ça problème te na passé. Batala musala nzambe na passé ka te. Hébreu 13:8 lobini Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, dans le passé, autant de ça qui va stade et bon à présent. Scandale, il y a pas bêtises dans les médias. Donc c'est-à-dire pour dire quoi? À la kisi identité ne obatubaye bakayete. Donc azalaka na déjà ka mabe. A changer ka moi direction. Comme Bible lobby les ténèbres ne régneront pas toujours. Zamba sainin exposer yé lisusu. Donc Alex Sabatuke aza obino bokanisa kité ba stade na tombo azo atontsaka ezaba babilo ka ba makiona. Ezaba babilo mo natawana pe pourquoi? Parce que batu connaissance batu ezani ti leloté. Parce que batu belé connaissance ezali faible. Ba muno ka ba play ba lozo sala ba TV simba mai sala boy. Asa ngolo so ba Holanda. Et j'ai suivi même Azoloba même na babilo komoko oza ba bêtise dans média. Donc je me demande ce que to longoli attaqué na rana pas za na epena to longoli atana ran o ya lata attaqué prophète de la nation. Na isana batu. Au temps de l'église, il y avait un prophète de la nation. Ba prophète de la nation bazaki na Israël. Ba il faut batanga Bible ba yeba. Nous sommes au temps de l'église, il n'y a pas un prophète de la nation. Un grand prophète qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc prophète de la nation azalati. Pour moi la razal ka fausseté. Le prophète n'a pas été en Israël. Tout ça, c'est en Israël. Tout ça, c'est en de l'église. Donc, aza faux. Atikala, on a la vérité, aza faux. Et combien de temps on a exposé, papa. Mouton, comme il y a des bêtises, il y a des rapports sexuels dans les médias. Il y a des responsables dans les médias. Papa, maman, yaya, ban. Par exemple, Rose à la vanne na TV à Hollande, na ban. C'est quoi yoki biloka bon? Conseil, on peut c'est pas ban. Donc, azoloba, aza même na pider te na munoko na ye. Donc, et ça, même n'a pas est-ce que papa oyo
ayebi que peut-être même bana na ba ko landa ba émission oh donc il ko ni pas nezo lobele lote pourquoi parce que azola ki sa identité na ye nalandi ye alobi azoyebisa bato abike oh ngai na kota ba prison mboko mais c'est oui c'est bien est-ce que kota prison na makambo évangile est-ce qu'il y a kota prison na makambo Nzambe a kota prison na makambo ya ancien président nani Joseph Kabila n'est-ce pas ça era sali ba makambo mbongo mutu nyonso ayebi na Congo bakangi ya koti prison era bimi esili saka epe déjà akimi akine ba mboka mo ba Afrika tina ba Cameroun kuna akia beti ba tour vika kiteki déjà aye ko zonga aye na système wa yaki na ngoya kitalatala aye na système prophétie ya kitalatala pour abandela so ba biloko azali na ngoya banzondo wana esimbité ndongo na bi comme aluka mbongo ana aluka kopa mbongo akoti na réseaux sociaux alobi bikolobi na réseaux sociaux ezaninga na succès nani na selo mo pena sabana Nzambe est-ce que mo sala Nzambe aluka succès osa succès osa crédibilité parce que oh ça là eloko ça là mo sala Nzambe c'est la crédibilité oh papa parle c'est la crédibilité tu peux tout manquer mais être crédible bon osa na mbongo osa na mami tout comme pas est-ce que osa crédible négatif aza mosali Nzambe te alakisi bato kwa nzila azalaka na été pour soi azaki anga suka malamu ndenya bandaka malamu lelo asuki mabe parce que ça déjà na mabe c'est clair. Merci beaucoup prophète. Alors je crois na bandeko bakutani na choc oyo ya makambo ya ndeko Denis Lesoki ko bisa bango nini parce que to moni belle famille ngezo toka kuna moto na to loba ke ndeko apanzi famille ya bato moto ezo pela na belle famille wana na famille wana comme pas possible. Alors consigne au pesa na bandeko baza victime ya makambo oyo. Bon nako yebisaka na famille wana comme déjà ici et commis nde to lobaka mingi na évangile sali zalaka individuel. C'est pas dire ceux qui mutu mo bien pasteur moko asali mabenga na kotika osambela Nzambe pona erreur na ye parce que sali eza individuel mukola na mukola jugement na biso na bango so mutu mtoleka na par na tana ye c'est-à-dire comme et salami déjà ma déjà so pani famille na bazoka ba disposition ba yeba ka ki azaki ne dans les bien donc ba comprendre que comme déjà commis ceux qui maman na biso peut-être en okine na ye a continuer chemin na ye aluka ka elongi Nzambe Nzambe osale grâce pona nga Nzambe épargné maman parce que bon na ko tava na vie maman parce que même na mona ba bêtise il grand frère na lobaba na mona moi c'est ne présent dans na kacha ba makambo anti ba que tu na yebi pa vie na été mais c'est une femme oyo c'est que assez respectaka donc conseil na pesa kaka asambela Nzambe makasi déjà est arrivé Nzamba sunga ba na famille na ba landa été a des fois mona za ko tuna est-ce que cause problème moko te au-delà problème spirituel katina donc cause na problème mo pesa na katine yemo pe fa lukana délivrance il faut le cadre pour ça le qui délivrance ali wa kende kalata olimo tolobaka on a makambo ya émission oyeba lisusu avant ba livinga poison ezaya ya mama Marie Misam to baba biloko ali wa kende Nzamba obimise pe a meme tina liwa soki a se repentir te pe aluki délivrance ya vie na été parce que Nzamba a besoin ya âme na yo grand frère Jésus-Christ a kufa pona yo donc répare-toi. Mais bon, il y a des gens qui passent pour se repentir. Parce que ça, tout ça, déjà destiné pour qu'il y ait une affaire. Donc, famille, on a courage. La vie continue. Vie n'a pas beaucoup été. Donc, ça m'a épargné maman. Pour ma maman, moi, soit c'est respectable. Moi, je suis bêtise dans les médias. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, on va y revenir très très prochainement, comme d'habitude, mesdames et messieurs. Alors, comme je vous ai toujours dit, nous avons toujours besoin d'une orientation par rapport à ce temps. Là, c'est la Bible qui les dit, que racheter les temps car les jours sont mauvais. C'est vrai, tout ce qui se passe, c'est sans acharnement en fait. Partie X ou Y. Mais nous voulons quand même vous montrer certaines réalités où vous allez vivre. Je crois que, prophète Gelor, vous avez la parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout comme la deuxième étape, Nabiso, Tolito Lobela par la grâce de Dieu, Nzambatini Biso to partager na yo, thème Nabiso to Lobela, l'alliance est plus forte que la loi. L'alliance est plus forte que la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, alliance c'est ma kasi koleka mibeko. Pourquoi ça? Parce que dans nos vies, dans nos familles, il y a des lois. Na ba mboka na ba nation partout muta otambola, ezala ba loi o etambola etambusaka mboka. Ezala ba loi o etambusaka ba famille. Ezala ba loi o etambusaka ba quartier. Mais ce que tolito lobela l'alliance est plus forte que la loi. Sans plus tarder parce que toi na tamingiti na olinga olandanga vraiment du début jusqu'à la fin. Wana na otanga mukanda na zabe tozala mukanda na 1 Samuel chapitre 18 le verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Et il lui dit, il lui donna ses vêtements.
même son épée, son arc et sa ceinture. Nathan Bama pour nous expliquer 2 Samuel chapitre 20 verset 14. Parce que tant exemple qui après tu expliquer on va moko. De Samuel chapitre 9 le verset 6 à 7. David dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de ton père, Jonathan, je te rendrai toutes les terres de Saoul. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Tolito Lobela, l'alliance est plus forte que la loi. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Si quand tu as bien-aimé dans le Seigneur, Bible les autres exceptions, solo, il y a Jonathan et David. Jonathan oyazaki mwana ya roi Saoul. Saoul azaki premier roi en Israël. Et ba wuti na Égypte ba kotaki na Canaan parce que liboso na Israël ba bazao kamamboka ezaki ba juge. Et premier roi en Israël ezaki Saoul. Et Saoul était roi. Mwana ya mobali na kombo ya Jonathan. Et okoma na tamoko Nzambe singaki a rejeté Saoul par rapport ya mabe à Salaki. Et Nzamba ponaki David. Et Jonathan savait que David azaki na Nzambe, papa na ye azalaki sous na Nzambe te. Jonathan a sali siko alliance na le roi David bien-aimé dans le Seigneur. Jonathan a yeba que David azana na Nzambe ya solo. Et ba sali alliance. Pendant que Jonathan salaka alliance avec David, David n'était pas encore roi. Parce que Nathan a Saoul toujours n'azaki roi. Et Jonathan yeba que papa n'azaki sous na Nzambe te. A sali alliance na David. Ndeto ba que l'alliance est plus forte que la loi. Et Jonathan a yeko kufa. C'est-à-dire Jonathan kufi malgré ba salaki alliance. Nalina yebisa mutu moko. Mutu asala alliance. Pona libota na yo, pona vie na yo. Akoki kokufa, mais alliance ekufa kate. Et Jonathan a kufi. Jonathan a tika ki na mwana moko na kombo ya Mephibosheth. Bien aimé dans le Seigneur. Mephibosheth azalaki infirme. Or, selon la loi en Israël, mouton nyoso azaki na défaut corporel, to infirme, akokai kokota na cour royauté, akokai kokota na ndaku ya royauté à cause ya défaut na ye. Ezaki loi o ezaki bongo en Israël. Et tout le monde azaki ko respecter en haut. Et Jonathan a koufi. David a eu comme roi après Jonathan déjà a koufa. Mais le col à l'alliance est koufa raté. David a eu ko se souvenir na alliance a salaki na Jonathan. A ni siko basali na ye. Est-ce que na ndaku ya Jonathan, na famille ya Jonathan, ezata la mutu moko te, o ngana ni na sala bolam. Et serviteur ya David, a yebisi ezala mwana ya Jonathan moko na kombo ya Mephibosheth, aza infirme, aza na défaut na makolo, aza ko tambola te. Bazwa Mephibosheth bakenda kotika na lo débat, c'est-à-dire na katia ba ravin. C'est là où Mephibosheth aza revendre. C'est-à-dire à moyen à côté na katia cour royale ezala kite. David alobi bo bengela nga Mephibosheth nazo sala ebolam. Malgré loi o ezaki wana, c'est David qui était roi, ayebe que loi ezali, mais à cause ya alliance eye bouki loi o bango moko roi tchaki. Et la Bible dit ceci, Mephibosheth aïa, à côté de la katia cour royale, alia messa moko na David. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci, là où la loi règne et l'alliance ezaona pona ko buka ba loi. Na nina yebisa mutu moko, na famille na yo, ba tila bino ba loi ke batu ba bala te, ba tia ba loi ke maladie wana esila te, ba tia ba loi ba stérilité, il y a chômage, il y a maladie, il y a pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'alliance de Dieu, alliance yanzambe akoya ko buka ba loi wana nyoso. O sala alliance na nani? Jonathan yeba ke David azana nzambe ya solo, asala ki alliance na ye. Tala vie na yo, lelo zo le la mabale zo yate, mabote zo yate, complication mikande bi marate, musale zate mbonga malongo zate, nyoso zo sala zo marchete. O sala alliance na nani? Famille na alliance ni basala. Ancêtre na yo basala ka alliance na nzambe to na Satan. To monyo même na vie ya Gédéon. À l'âge de l'éternel, on a vaillant héros. Mais tandis que Gédéon a souffert. Pourquoi? Parce que papa n'a pas de alliance. N'a pas de yabal. Bien aimé dans le Seigneur. Tala moisi au bala. Tala mobali au bala. Tala baninga au tamboula na bango. Alliance ni bazana mona zambe. Peut-être que baza source ya malheur na yo. Mais pour yeba que mouton zo tamboula na azana alliance ya solo. Pour yeba que oza sous la loi. Il faut les cas la consultation prophétique. Ta David a cela qui alliance wana. Mephibosheth a cela quitté. A cela qui n'a papa nae. Papa koufa. Mais Mephibosheth a bénéficié na alliance wana. Donc pour dire quoi? Alliance yo sa na zambe. Même tes enfants va bénéficier nango. Les lots souffrir. Peut-être des alliances ya mabe ba kokono ba salaka. Le lokomo oyeba même soucité.
mais eza alliance moko ya mabe osala alliance na nani mosala nzambe nini asambela pona yo bien aimé tokoyi kozala biso nyonso basala ya nzambe mais eza deux choses différentes basala ya nzambe eza alliance oyo moto asala na nzambe na ye deux eza intimité ya motu na nzambe na ye osambe nani asambela pona yo peut-être baconstitula na place na yo bato babela bibembe oyo bamédium basali so baservice oyo ya bamai ya bamungwa ya mabele exact c'est la sorcellerie bien aimé la prière ça se fait que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth basali so baliance oyo oyeba te bayebisa tinda kombo na yo tosambela mpo ozwa solution tinda identité tinda photo est ce que nzambe mpo asala na vie na yo il faut tindaka photo il faut tindaka identité non nzambe aza na balimite te alliance l'alliance est plus fort que la loi nanina yebi so bien aimé dans le Seigneur yo yebi kotomba de na piège mon numéro est affiché toko samba toko consulter nzambe to ba alliance ni ba set no ba sala alliance ni mobile no sala alliance ni mwasi ozana asala alliance ni ba ninga otambola na ba sala alliance ni société oyo zo loko sala ba sala yango zo kanga yo l'alliance est plus fort que la loi loi o ba tia ozo déranger bien aimé o benga biso to sambela alliance to ko tsona nzambe e ko sala ke makamuno efungwama. Bien aimé dans le Seigneur, même Ruth a compris que Naomi a un Nzambe à solo. Abina kangama na Nzambe ya Naomi. Et Ruth lelo a balaka roi à cause de l'alliance soit sala na Naomi. O sala alliance nanan. Bien aimé mon numéro est là. Ba osanga de asine kuna kita ezamuke parce que média ezali kamuyata. L'alliance est plus fort que la loi. Pourquoi yo balate? Pourquoi zo botate? Pourquoi mikana tilo lezo bibate? Pourquoi maladi wana ezo silate? Eza na loi moko etelemela yo. Eza kaka alliance ya Nzambe de kobukango. Or, pour nous faire l'alliance, et ça la procédure bien aimé dans le Seigneur. Au Benganga to consulter Nzambe et au sala alliance ya sikana Nzambe et ta vie va changer. Même ba descendant on va bénéficier de l'alliance au sala. Lokola Jonathan sala ka alliance na David, Mephibosheth a bénéficié nango. Et loko loi et pekisa ki, mais à cause ya alliance et pesi yango. Nanina et loko famille pekisa, et loko nation pekisa ozo. Mais alliance au sala Nzambe, nde ekopesa yo yango, quelle que soit la durée. Mais Mephibosheth place azaka na le débat ayeba te un jour olien na roi nanina yebiso peut-être tozolela obi ke maladie ici la raté pourquoi bamibale bayaka bakindaka pourquoi célibat o eumeli pourquoi musala malonge zate na boti bana na bénéficier na bangote na yebiso za à cause ya loi moko etelemela kio mais alliance to ça na Nzambe bien aimé dans le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Moi je crois à la puissance de Dieu, les dieux d'alliance. Zambo ya benganga depuis à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans bien aimés dans le Seigneur. Na yebi nzambo na sala ilaka. Benga biso to sambela, to consulter nzambe et o sala alliance asikana nzambe. O ko sauver yo, mobali moi si to na ba génération na yo. Zamba pambola bino o bolanda ki biso mingi bisika nyo sobozwami. C'est toujours votre humble serviteur prophète Gelor Kasai. Ce qui est soit zongité to komona na la je sali notre maman Tregen Luzolo, hein, la femme selon le cœur de son mari, hein, na lingaka mingi zamba pambola yo mamundele, mama boboto, mama ya botosi, mama o alinga bane bele. Maman na biso mimi kuna mima maman ayebo sangisa nzamba pambola bino papa na biso fanfa kuna Hollande oya conseiller biso vous êtes tellement nombreux ba maman o bolanda biso ba papa numéro nange za wana bobenga tokosambela parce que média ezali kambuyata la l'alliance est plus fort que la loi. Nalina yebiso e komitango oyo okolela lisuté mkolwana David atindaka baki koluka Mephibosheth. Mais aujourd'hui je ne parle pas de David et muto atinga c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ana posa a libérer yo na se ya ba loi o ekanga yo loi ya maladie ya célibat ya stérilité nzamba za posa ko abimisa yo akotso na se ya alliance. Bien aimé po ozwa eloko pa ya Nzambe il faut en alliance na Nzambe. Peut-être yo sala alliance na Nzambe te mais ananzela ya mosali ya Nzambe mo pe azana alliance ya malamu okozwa eloko wana. Yango papa na biso kizami na si ton Dieu est mort et c'est le mien. Na yebito consulta banani. Bato babenga ba marabu, babela bibembe, basa ba service ba mai, ya baji ya mabele ba mungu. Non, wana za bonzambe te. Bien aimé dans le Seigneur. Et comme tango luka délivrance na yo. Yo poza wana osala déjà batona ba service wana ba mai, ba mungwa, ba ji, ba belé, ba photo, ba identité bien aimé. C'est le moment où esengo le kana délivrance ya malam pona sali na yo, pe ozana na alliance ya malam na Nzambe, pe o bénéficier ne loko zo luka Nzamba sali na yo. Pena ba génération na yo. La Bible dit c'est si vous serrez la tête et non la queue. Mais pourquoi tozo zala ozamukila? À cause eloko zo zanga yo ozana alliance ya malam na Nzambe te. Nzamba opesa eloko uti panandeni. Zambi apambola bino mon numéro est là, c'est plus 243 85 41 59 230 plus 243 85 41 59 230. Binga prophète to consulter Nzambe parce que chez moi c'est comme ça.
avant tout ça, mais la consultation prophétique, toyeba loi ni téléménaki yo après tout soit directive et pas dans mes amba perception directive ndeni to ça la prière pe service pour que au sala alliance ya sikana zambi pe to l'action ndeni alliance et salamaka zambi apambola bino so Yesu Christ azongite to komonana.